Félix Wazekwa zonga kisasa indie okimi pona nini bino babaye kabila yo bongisela bino mokili bokimi pona komo bata mana poto bo solo la ne riche parce que ne na zambe ba débarquer nga pona loba ati katanga ole kala ba France 24 ba message zanga tina keo a obeta son Olympia Kofi Olomide o mobala ndenga nini ngo ba congolais ba yambio ba betelo maboko lelo ndengo zali wana za peuple congolais okyo beta muziki na Rwanda. Francesco Bolingo Yaya, le grand combattant, il est là juste pour vous dire, pour dire la vérité, pour transmettre les messages. Hein? Il n'y a pas de Francesco. Coup de chapeau à tous. En tout cas, merci vraiment la Francis, c'est plus que Bolingo. La façon où vous avez vraiment tu es un patriote. Merci à toi Francisco Bolingo. Sans yo image et mon anatin. Bonsoir, à ce côté de Maman Mboka. On est pour la Toli. Parce que Mboka, pour la côté de la Mingi, na bisala on gamba moko. À ce côté on y a tanya te politique nami. Rwanda wana. On y a ta Rwanda wana. Ba combattant, ba congolais, ba congolaise. Bokota sikoyo. Oh likama mabele likambo bala moko aye balikambo aza ba congolais bokota osko ya mboka peuple congolais botelema bokota na ligne. Bonjour, bonsoir na peuple congolais tikote kotalisa mboka. Remix. Likambo nini kanembe baunde kona nga bokota to sola sikoyo mboka bokota to solo la mboka olela teo politique na yo. Toi tu vas partir toi. Ingeta oya mboka siko ibobo tokoyesa Kabila alias Joseph Kabila koleka nengo zoleka te kozala na ide te ndenge mambo eleki na États-Unis baliaka bie wa biso toza na Congo yo ndenge oza wana le 19 décembre folongo na mboka na biso Félix Wazekwa so kimikini ozalia wana France oh ozobanga ke kuna tenzonga president na yoti Félix Wazekwa wana France okimi mboka Francisque plus que Bolingo oh pasta sikoto kotre mama mboka André Kimbuta za awa na poto bazongise makila olingi nini Rwanda inye mimakongole alala te o politique na yo na Museveni Rwanda tozobenga ba Congolais. Merci beaucoup Francisque plus que Bolingo. Tobengi peuple congolais le 19 awa na Bruxelles si na salaki vidéo na eko sala ko babenga rappel pour na salaki vidéo avant tosengi na ba mama na ba papa bobima galerie bar na porte de la mille boyebela bino mo bomi kangela ba bar po tokota na ba bar batutu fo babima bomela masanga mingi bolia mingi tosengi peuple congolais ba congolais nyonso tu oyo yebi kosa mona mboka oyo tokuta na deva quick na matonge alobi nini magadeke alobi nini nalobi ka pasa ba bonjour Félix Wazekwa kimi aza na France aokima lumbe c'est ça bango batu bayembelaka ye bango batu bapesa bango bakit lelo bakomi koregete bakimi André Kimbuta za bazongise makila olingi nini Rwanda
Yo! Merci beaucoup, papa Langa Joseph. Congolais, totele mamboka na biso ezako kende. Soki to profiter na occasion yote mobulu. Maman Mireille, merci beaucoup. Lelo yo ebika kenanga na tina mwana ma. Tellement va férié au quoi lobby. Merci beaucoup. Congolais to lobby telema. Congolais telema. Occasion oyo mandat ya Kabila aussi le 19 décembre. Ceux qui t'ont raté occasion, t'ont tigali ba umbu. Chinda spaghetti na Kisasa, tia ba sardine na ba carton. Boye bela. Kokanisa teke politika namba kolonga na kit. Peto do senga bomoko. Bomoko na communauté na biso bomoko. Bolingo likofi. Likofi to sala boy. Mende loko tokoyebisa yo tika ba message ke o soi-disant ndenge basali ba élection na bango na États-Unis bo comparaka Congo na États-Unis te. Ricky merci. Ba dimine ya Mirai to ba kifisa. Ya Mirai za makasi ba kifisa. Mende kosala ka comparaison ya Congo na États-Unis te. Koyaka kosala ba comparaison buzoba to tata mukolo malgré kisi wana tondo na nzoto ekitisi yo matema po yo tata munene usundola banao. Ça va? Congo ezali États-Unis te. Kabila mandat na aussi le 19 décembre, il faut dégager. Congo ezali États-Unis te. Mende tika ba message na yo ezanga tina tata mukola buzoba po yo kota mama lufelu vina yo mobimbetaka makila ezali bien. OK. Deko ko kicha vuli mo muke. Eloko teko benga na peuple congolais botelema. Congolais botelema. Mutu nyonso tuna vie azwaka respecto kimia na ndaku na ye. Mboka na biso eza Congo. Makambo biso tokutana nango même ba Rwandais ba ekoleka jamais. Ba Rwandais ba kotela biso na mboka bazo boma bazo violer. Ba soda botelema. Yango bosaka ba PD ou be bosa ba soda. Oyo bolepaka ndai na drapeau oyo bolobi ke boko bundela mabele. Menda za liboma riki, menda liboma. Menda moni yo aliboma. Bino bokosa na liboma. Pona nubana na bino botina bangwa bakufa te. Biso to ana swate ya otoko sala teke to tanga bakomba bato bana sima ipolitika nam. Mutu a treza ipolitika nam. Deke ipolitika nambe mutu ekata ni batu wana to ba sopana. Mais le jour J. Na biso ba otoko sima minduki. Pona okota Rwanda. Po loko eko vide te, eko sila te. Tozolo bana ba Congolais, ba pesio 50 € lia, yeba ke mabele eza kokende. Kozala te ozala corrompu pona musala, onima ba Rwandais, na ba Rwandais ba kota na mboka, po ba peso poste. Congo soko eza bien, osala kaka. Likambo nini Rwandais mandesili olingi nini kanambe Congolais la teo politique na yo tasali nzembo nkola pambola Rwandais olingi nini kanambe toza kosenga na combattant partout esika bozali. Tolobaka ba diaspora te po ba diaspora ba bimali bana te. Bovana na bapa. Ba combattant ya mokili mobimba. Oyo botelema bino batu bo bikisa Congo. Botelema. Ndenge bobandeke loko na bino to kenene loko tina suka. Ipolitika nambe kovana na pays na biso te. Toza ya kolala te.
okene même na Angola otonisi ba soda bana kino opération toyebi ndako bozwa essence bokotisa na milangi botumba ba voiture botumba bandaku na bango wana na makila na bino nde bango baza kovanda peuple congolais aza kokufa bango bakobwaka bakongolais na mai peuple congolais botombuka kanambo koboma biso su wana soko kosani liboma toza kofungolelo misu toza ya kolala te bato baza na ligne boyebisanga naza en direct ubeza ekati allo allo peuple congolais naza en direct ubeza bloqué allo merci beaucoup papa langantu Anto Goma Ingeta. Allo papa langa boyebisanga naza en direct ube bloqué. Allo naza en ligne hein papa. Alléluia. Sangana ute papa kombata. Olivier Odon Mathieu et Zabien. Merci papa Ingeta. Kosimba te. Tozolo bana ba soda botelema. Ba pasteur bobimisa bana. Ipolitika namba za mupaya. Bambongo ya ba mieti ba opesa bino. Merci beaucoup papa nanga général. Un général okendaki wapi? Na otosala video ya liboso. On a koti siko ya mboka. Na otosala video ya liboso déjà. En direct, merci beaucoup maman na Mireille. Ba mende bovandi wana mende ovandi kana pouvoir. Tata mobima mutete loksa ba tete la Sony. Papa Sony. Okozanga lola likoya kozala mwana musala kanamba pesa bino basa ba Rwandais. Merci papa nanga Gabi Kalala. Kanamba pesa bino basa ba Rwandais, ba politicien congolais ba PD, ba zoba, ba Rwandais ba komisa bango basi na bango. Je suis congolaise. Bonjour maman nangai. Ba Rwandais ba komisa ba politicien congolais ba PD. Kabila pesa bino ba condition pesa bino basi ya ba Rwandais pour ba bouger te. Bonsoir maman nanga, je suis congolais. Ricky. Le 19 décembre, Kabila toko soko kosani liboma. Tozana yo maye le peuple congolais yebela. Tega dimine foli muke. Peuple congolais yebela. Zana karono kitambolo na mutuma kamba congolais saka biso liboma. Zela. Makile ton maboka tona bango na makila bazo linga mboka ezala liberté makile tondi bango po basala ka ba sacrifice na bana ya batu bandoki na ba pasteur pe ba koti na lingomba na bino bozela mupepeza koya nzambo ya lola oya pesa biso mabele wana kalate nzambe wana bandiko silika. Oui, maman nanga, je suis correct. Rendez-vous, et ça le 19 novembre, à Kalibuna Matonge Libosa Quick. Ba politicien congolais bandoki. Ba sali sacrifice ba sali sacrifice ba sili si bana Congo. Nakoboma ba pédophile. Bandoki maboka toni na makila. To sengi na bino botele ma peuple congolais. Ba combattant botele ma pongo na loba ba diaspora te. Ba diaspora nyoso ba bimaka te bafana na bamela masanga bakenda bakipa makamba Congo te toyoka kutu te o ba diaspora bapresente bato na Congo ba diaspora web o biso monaka pasi tokotika bafamille na biso kokena lala na ba Londres na balimani libanda malili mpona makamba Congo. Kabila tokokufa yo na biso tokokufa toyebisi yo. Yo toko tikelo mabele na Congo yo na vina oaka na malédiction lo babiso to ba mama te lo babiso to bota te lokola loko yo ba bota te lokola ba mama nyoso
wana malédiction tongo midi pour atata au sokola tolo kakayo bandani déjà kokima bakola bo babandi déjà kokima boyembeli kabila tongo midi poka Félix Wazekwa zonga kisasa indie okimi pona nini bino babaye kabila yo bongisela bino mokili bokimi pona komo batama na poto bozonga kisasa bino nyonso ne boyembela kabila bokomo kima bozonga kuna Félix Wazekwa mkwe bongo zonga na kini kabila bana misala no baba niko kima po bayebi ke kalete lingo yinda basundoli yo bana no baba niko kima bino nyonso elo nengina bakisa Kofi Olomide yo ke no beta na mboka ba Rwandais yo tato zanga soni mobalo zanga personnalité lokwa yo Kofi Olomide o mobala ndenga nina ngo ba congolais ba yambi o ba betolo maboko lelo ndengo zali wana za peuple congolais okyo beta muziki na Rwanda so ba tieli o poison ndenga ba tiaki na micro ya papa na biso sona me réponse un peu au suka ndeni après ba congolais ba temi so ba bandiko lela yo kalikola mbongo se bo konza likolo bo msate ka mbongo aye mo pao ka mbongo mawa minge sopio moko bino nyonso ne bokende kikola bokuna na kini toana bino misuboy tozo tala bino Kongo ya lobi vie nanga pire nanga ezate nde boponaki kaka wana botikala wana Félix Wazekwa zonga kisasa ozana France toyebi lano pongi toana mayele bakombata France Félix Wazekwa kimi kisasa ande kimbuta na hôpital bazo soma kila yo na batie bino makirete bino bosali ba sacrifice peuple congolais zo kufa bobwa ki peuple na mai likola mbongo likola bozwi bino lo babo ami balite lo babo ana bana te so bo ana bana yango lobby ya bana na bino ezala kama be yango lobby ya bana bino batu bozwa boyeko zona 17 ezala kama mbonga malédiction makila na de bazong sa ebana aussi la kaka loba yo ye loba le 19 janvier baboma ba congolais te o ba keno kunda na force commune kuna maluku soki boyeba bokundi ba congolais na ba sapad loba mayo to melaka mayo bino batu bo sala mais soki nzambe muta sala bino nyonso ba kolabo boza ko lia mbongo ipolitika nami po bo trahi mabele loba mabele bo melate so bo mela ba mabele ba mama na bino kaka nzambe wana o biso ba mama to obondela au visiter bino nzambe wana ko visiter bino. Merci beaucoup papa na remote. Merci beaucoup maman na minouche Nishka Feza. Oh peuple nini bomoni siko mboke komi ko yina bobandi ko kima bozonga kisasa to ensa ibino ko loko ne loke akana ngonga na nzambe nenga na mokili akoko chika nemo bimate batwa le kana souffrance eloko ne loke na tanango bino basala nzambe na bino toyebe église moko obo koma ko travailler na kabila bokanga peuple ya nzambe po peuple bimalibanda te fulu mundela za mutu bino boza mutu mais oyo bozo sala na nkuku nzambe alola yebi yango le roi des tribus ayebi nzambe amona katina se mai ayebi lobi na biso na Congo eza bien lobi na biso na Congo eza kitoko nzambe azoya kosukola kola azoya kosukola botutu nyonso bosala ko bokoko sala ba maska bosala baboma batu kimbuta batu basenga marcho boyi zela kabila kene bongo kosa makambu vana na pouvoir mais yeba ke kabila za mupaya bozana bana
bana na bino wana bakobala kana ba famille misusu bana na bino wana ba bozala ndenge ba bazaki ya mobutu te oye na madozo mena masango mona batu bakotelo boye pat zela baza koboma ba congolais na beni na ba machete na bana ya 3 ans bazo violer na bakoko ya bakomi na baasha ba santa bino bovandi bande kimbuta bamende loba bino boza ba congolais te loba pe na monde ténèbre wana esika bokenda koloka na ba deuxième monde bomona kite me so boyebi général héritier azana plan beta Olympia lobela sia général là na oponge wana kuna loba te na ofule pam héritier ya beta lepa ya koko na koloba kuba ete ba benga na France wana ba kombata ba yo pete ba héritier ya beta ayo ya oli c'est là non héritier tongi to tuna yo banda nengo banda ya poto eso sala marche na ba kombata ali boma na mutuna o olingi biso to landi solo ba video awa poto wane komelo mabe poto mona ki oleki na France 24 ça c'est vrai général ngape na landaki yo lempe ya obeta nda una bino bandalo nda ko sika yo fanda wali boma na mutuna olempo yo bino mo saka na biso biso to lala nena oloba boy na journée na sali des vidéos pendant te ya ko mutu esali pass yo gasi na mukili ya lelo batu bakana beza pena o me bato balanda bino o balanda bino bato mutuna mongeza ya malamu te lelo penda mubali ya congolais o atika likasa na sima ba musicien so bato baza sa batika ka mibale yo lempo yo beto wat si yo amtali boma bato bofwe kataka héritier boye c'est héritier soit mais le toko amekate ça va amekate papa na général là no pongi musa bosana ki alobenda linga kebeta la bandal loko ezaka pare abosana ki mama na Silva merci beaucoup siko to kotila mama mboka yo yekite balobe héritier lobe yo beta na lempe livel héritier liboma papa na général konyo kamate muso tu alobaki akebeta na bandal séparé po babenga pe bandal na kini pare ya poto héritier liboma kutu ndeto za déjà na awa ndeto obanda déjà tito koma les 20 maseki kutu oba playback oba nini kutu ezate oba congolais na babato banokota po musala biso to sala bino ifo bo sala héritier moya kutu fulo te pona landela makomeka te vanda ka nyepo yo yebi oyebi ba mona biso nenge bimaka poto to ko bimisa ebeba abeta no lepa ne abeta muto bakazaka kuta sala impolitesse na ba kombata baba ipolitika nambe kuta zaki na kati abeta ngo sie ali boma produité na PD on amtenga beta wapi yeri chene ngazana le kishibe na puissance jibe kuli wala masolo héritier koleka kuto sala ba message aboete ponga sona sala 10 vidéo mama mona France sala 10 vidéo na limana baniato 10 obanokota susu même Bruxelles hotel keba oleki na France wana ngala sabata kisasa yo ngoza msa muziki ali boma omta liboma bino nyonso bana poto na baselo yo boko bima na balabala so bo bimite o ba play bale ko simba te bino bato bozaka na ba musicien bo ba congolais boyebisa bango déjà que musique na poto ko zonga te en plus ndenge Kabila o salaka boy so bo yebelite mais poto pour mtakota ngeza passe abeta na flex abeta la limpa abeta nene na bandal séparé baloba bon et si ka ona bozo salaka na bosa mo ba théâtre na bino kanamba linga bongo afuta bino mambongo ba misala wana ba oleka leka
obeta misiki yao watu lala libanda po bino ne bokasa bakombata bakabwana bayokala te kasi tia musapi oyeba nde tobima boyebiti bambinjo bakosa mboka na mboka yana ba technique wana pe technique na so bomeka Général Vanda eloko ezate alekaki na ye obika ba musicien asa moi ja jibe yele ki jibe na puissance jibe kuti omoneka saki batinene akata na git po biso to bimaka quand to bimaka ba lion ba bimi po en plus biso linga mambo tembe so katika mondenge na biso to bima libanda po muta ane wana nenga zana bikaki kapo patela kendaki po azaki pene msu sikte ka kuta so pateli ke azala sikeo bakomata ba bimakata 10 tonga to tia eloko to abimi mupepa kufi aleki bato ba boma bankuna na benite parce que congolais zana ide kaka keto mesana makambo le karate ba boma te to koma ko boma yo moneki mukolo babala misala ya jibe bakosa na liboma bakote la biso kuna na nini na Saint-Denis to beta bango comme il faut kosa la liboma te message eza moko yo mutu na mutu siko za na ndaku na yo mama benda papa matoi so ebi mubali no za ka kolabo te ya za la kolabo te so ki pe papa ebi mwasi na musala na ye kolandaka bato ba uta la pouvoir en place sima olali saki to yoki to koti na ndaku biso basala nzambe bakenaki tie pa papa na biso kombata ko buka pokche bonso to kangi yo kolabo esa bisoni ba mibali ba obeto be dossier loko na tie okay esa bisoni congolais soni boya teka kama bele na basai ngona ba desero soka kufi esa bisoni Kabila kuta oboma ba congolais tongo midi poka boka ba ona mai bomoni bibeme na mai te biso lala pongi te to komo la ba kate to komo evoloko boko sala kuli boma te komoni ba te to linga Kabila te Kabila omoni ba musicien no tuba za na Congo wana eza ba jibe eza ba wera ba congolais kane ba na Congo ba linga kote ba boya nde osala quelque chose pour kanga ba bien na bango ngam na yebiso ba linga kote Zoé tika no ba message opesa ka wana biso pe to kotika mboka te po papa biso asope makile Zoé bembe na yo oche munoko ane tela lo kam tale mbile sobe tata wana sopa makila za ya bino so yi papa wana za bino bande wana bino ba libanda poni bozoka bango te. Merci Karine mon photo mabe kombi bino bosali na peuple congolais na kata king bino ba rwandais bozanga mboka bato mso ba mituna ndeni ba mende balobabe Kabila so boyeba te bolanda lelo omoni basi tu baganga na Kisasa ba journaliste ba fi tu ba na kin bazala ba na mubali te ngo yoka ke ona na mubali na ngamo ba sala na Congo mukondi te mibali na bango bazaka ba na poto po Kabila sa timbela ba ebi ke ba congolais musu ba ko utiliser muto ko tia poison azo bato wana tu omona bazaka na sima Kabila ape ta na oloba na ba député ba nzalo te koloba papa moko ba PD na oloba bato neti ba mende ana mosa Rwande matata mpo azana mosa Rwande bato wana tu na sima Kabila bana basa ba Rwande apa kaka mama na biso congolaise ponga na tanga na ngako monga bomba te oya sala théâtre wa Mswahili comme nani miracle benda mubali na yo matoi miracle benda mubali na yo matoi toyebi nengo ya na poto na muta déclarer mukanda na yo na muta déclarer mwana na yo benda mubali na yo matoi soki peuple alinga bima na balabala zoboya miracle yo oyebi passe oza Mswahili na ndenga masolo oyebi pasi ya bandeko ba violaka po yo leka na pasi wana
oza ndeko mwasi na boy te mobala kutani na nzela alingi yo osala pe vie na oza mwana etike. Mais le problème c'est quoi? Merci beaucoup papa langa Christian Malanga na mono na reta. Maman Magalilo mama merci eyokani lokole lokola mwana mboka soki mama Congo akomi kobelela Congo biso mibali ya Congo tokobangani. Ah, c'est ça papa langa malanga. Soki mama oya botaka bino abandi kotombuka boy. Bino ba papa il faut na ebite. Po mama nena sabe nazaya kotombuka. Nazaya kotombuka makasi papa na ngai. Tozo mona mokile eza kimia batu baza kimia toyeba te. Position eza ndenge nini. Merci beaucoup maman nanga Malou. Merci beaucoup. Miracle benda ye matoi. Yo za congolaise ye pas za congolais. Soki congolais linga bima libanda atika kopekisa. Atika kopekisa. Congolais bima libanda. Atika kopekisa pona lobi eloko yo po batu de miso ali kolona yo. Oui. Aza mubali na otoko kima ngote to bomba wane za ba mamna bino. Yo yebe deja ke mobala amutu asala ba masolo ndenge za wana ça veut dire yebisa mobali na yo adoze ba makamususu. O comprendre? Poto yebi na biso magolo ba mingi te mais ozolia mbonga pouvoir poza mobali na yo. Ça c'est vrai. Mais yo vana na poto okoba ovana na bakino yaka mais tangu babomi batu mobali no azali wana atiki. Et il faut yeba peto kokwela. Pe yo hein? Ça passe comme ça. Pour ya 2019 ko raté. Ko sala no presa ko kima na poto te mi yebela no mba kuna ube so ndeni. Tambola na ba mibali na bino fo ba yebisa bango ke Congo eza na passe. Yo za congolais tikape. Po nebo za na boyebi vérité. Boyebi na bino vérité. Peuple congolais zoni okoma. Boye na mboka elo wezalaki te bo soma ba mapangu banina makila ba congolais. Mais na mamba Congo bo pesa na matoi. Miracle wana message na pesi yo na lobela miracle sala théâtre. Oya muswahili wana. Oya bota na kimbuta mwana moko yawa ba déclarer mwana no na muta déclarer mwana toyebi epo esa poto. Toyebi. Ato changer ndaku toyebi. Toyebi na biso. Poso ba bomi na kini bino ndebo yebela. Ngaza mama combattante na yebi yo oza star na biso mboka. Mais na pesi toli yebi sa mubali na yo soki pepa linga bima libanda atika. So amoni pepa linga senga marche ami bimela na mikimi ye poto. Comme ça pour mutako ni ete asala kateke so pepa linga bano bunda babenge mbango ya kimi mbango akako bima na kina abimina kimasina ko calmer peuple non. Yebi sa miracle. Pour le 19 décembre, ça va inda. Ça va inda. Mambo biso to sala miracle yo pa ko sala. Oyebi mboka nino lekala ngo ya omona ba violi na misu. Yo nengo zawana. Makamele na beni yo mona ngo pe na misu. Sala yo ko sa na kanda ko tala mbongo te. Obota mona na kimbuta miracle sala théâtre. Biso tolo ba mamba Congo komeka kutu te ko tangi kombo nga komeka te. Komeka kute. Déjà no seki star ya Congo kuna ya ba Congo ndenge za la kaka mais oleki pe na ba pasi bokula banzela na bino ba viol ba nini oleka na pasi wana mais oyo kuta na mubali maboka na makila bopesi Congo mukongo. Ata boboye loko to lo ba lobi na boba bana biso boza lo ba quand même bien le lombo ça bien. Merci beaucoup ya Bijuka Manga. Merci beaucoup Mayaya. C'est ça. Boya na bino na ba ansi luzolo ba to théâtre bobi mate ansi soka za pede to éviter musala ka ko tele makaba ona ba dishes ko ke no sala ka mamna ba bar bino pe ba Congo la bobenga ka bango me makamba ba Congo boya ka te na sala la bino video li boso ba yebisa ngana loba
ya mibale yango bino pe bato batete bosa bavantite boya omona mutu abengisaki omwasi mosusu oya otiki bino pe lisu batu oyo bouti kuna moyetele beza te mpo pasi eza boyao obotisi mwana mutu obendi mukanda bino pe bokomi lokola bamisicien bino batateyete bamisicien misu nde oyo boye kopikola bamikanda batu bino ti bino na baduche oyo bosala badesode duche ake bima na de basi na communauté biloko biso toboya lokola elongi bamisicien ekomi bino bateyete bastar merci beaucoup ya bijou lokola bamisicien bapekisa bango bino batateyete ti bobosali ke boye na bebale kokatya bozodinda na bamai boko bastar na poto po bino bakongole bozalaka soki mutu amukie bomoni fo komise munene merci beaucoup Pamela Liseki boyawa babengi bino na bafeti babengi bino boyawa bokima Kongo kuna Kongo mpona ni boyawa te mpo boyawa bino nyonso na José de Londres akeki sasa zolakisa sapato che seka olakisaka bana kini ke Kongo eza mabe ifo batutu baya poto José de Londres bino boyawa bamarche te mpona nini si boyawa poto basi bato babenga bino ti basi wana mpo babenga bino basouffrance na bambongo na bango pasi bakoti bamakelema babenga bino boyawa mpe bokomba star apres bamusicien eza bino ekoma bino non merci beaucoup Waro Nzimba bokoma bastar non na place ya bamusike lokola musike ebetaka te bakombata partout bozali il faut bofungola miso na bato oyo bauta bakini bato ya théâtre baza makasi na babwati onde boyaka poto akanda boyemba tuko na kini ti bino bato boyemba bato akini boyembe banini boyemba ngaso batienga na aéroport bokoyoka ngo Kongo alobi eozala bien président mwa malamu tata ne na mama ne bakongolais Kongo eozala kitoko tali penda boye je crois même pas Rwanda kokote tali boye yozala na wana kwa kote neti ya bangolais po ifo toloba vérité ngai aza hypocrite tali boye ya bangolais omoni be baza misu 5 bonsoir papa na nga Gilles Rabi otali pena boye bato bauti soki bamboka nini bayaka bakiti na aéroport otali pena passeport boye congolais obeni na mwana mboka ça va c'est de bienvenue chez nous au revoir ok malamu otali pena bangolais zala wana otali soki pays nini o bandinga zala wana bino boye osani na o toyebo boye osani bozela wana vieux ezoya bokota na vieux bozonga na mboka na bino tant na oloba bon ça dit congolais moko ozala mboka mutu te po bapoto pe déjà comme na bapoto ba merde ya ba minuki ya ba bombi gauche droite c'est ozala te ngai so batienga na aéroport congolais ko seka bonsoir pasteur Gilles hein congolais nyokami mingi na chinois lelo za mbata beti congolais pona nini kanyama za wana ndima bapese mbongo poke no bimaka na basi amunoko munene boyo kwa jambolo Babinu Chimanga merci beaucoup comment mutakosa même état ba mindela wa bana ba raciste ba laksa biso te mais komona kezali tanga solola na ndeko na nga solola na mutu mwini moi ba différence c'est ça et pourquoi biso to wangana Kongo lobi ndeto zabe déjà ba tutu esi bo awa to yebaka déjà kala niti na makini to yebike muzombo azaka mu Kongo
toyeba te ke ba oba neti ngana yeba ku mama bangola te po ngana vina ngana bimate ngana yana kapoto il a dit quoi? Edo Kabuso, debout congolais et tout c'est Facebook et Luki Makamona. Ben, ça veut dire quoi? Je sais pas, on comprend le message en terre. Et tout c'est Facebook et Luki Makamona. Ben, livre. Oh, ça veut dire quoi par rapport au message? Et Dieu, Lingo Lobani, n'a comprend pas. Message chinois Zani. Et deux, message chinois, ça veut dire quoi? Et tout le Facebook. Nga ya mbaba collabore à Facebook nangate. Merci beaucoup Dido. Dido, message na chindi. Oyo kango quand même. Kende ko solo la ne riche parce que ne na zabe ba débarquer nga pona loba. Ati katanga ole kala ba France 24 ba message zanga tina kyo a obeta son Olympia. Em solo ba kabeta la bandal. Pour mon biso net ofanda eza bio. Alo ba kutu bongo te poso do sali ba video e sala lokwa ke ochama kolo ate. Que no pesa message na esika na ya zalaka. Abeta ka kutu masolo te ke ona obeta na Olympia. Pour Olympia moko eza wana te. Em solo ba kabeta na bandal séparé à se tromper. Ame ka kutu te po ya zali kelele njoku kutu akoka bitumbo te. Merci beaucoup Pamela Lissik. Merci beaucoup Pepe Kiba. Merci beaucoup Pepe Kiba. Pesa maman mbote. Maman nana. Madame, pesa mbote. Merci beaucoup. Judith Moutira. Ah Judith to bengi binoboya le 19 mars. Pepe marche le 19 na porte de l'ami comme d'habitude. J'ai dit tu vois bimano libanda boya non to kutana na makama marche mutu mo ate ko kota wana edo en tout cas ma solo la on sona ba congolais on comprend so za collabo vraiment ko kota wate avec beaucoup de respect ko kota wate pardon on comprend so za mukala mo bo ko kota wate sal collabo. Oui Dido kende ko yebisa ye po na yebiso ke so to beti troisième vidéo mabe oyela ye ayaka Paris ata mama tonge po yemo mutayemi mbilinga ça veut dire esimbate ba Félix wazeko siba kimi mboka ba to siba kimi mboka ba ekoto abeta ka alota zeniti te lelo te même Kabila longo lelo na tongo musique ezonga lelo te. Il faut penser à la peine que ma cambe belé à solo. Yo si Congo lobé aux la musique qui allez côté ça, allez les ça, allez dousola, allez moi si moko be mobile moko non. Musique et aux la lokola ba papa na bisoyo na soko yoka. Volume ça et même cha volume. Ozoyoka papa na bisoyo comme les Guinéens. Père Noël oyoki nzembo na ezaki na bétisité to baloli yango to yembeli Kabila. Asa na idée Congo ya lobe ko sala mwasi na ngai chéri na te tango papa vandi na mama na bokilo bazo yoka c'est ça Pamela Lissik allo baba bilo te net alinga provoquer biso po biso ya mabeto petaka to yo bose ba lio kutu bazala kati ya Paris wa na beta na jeune tu vas mettre na jeune tu ni en bête. Asaka le bon mon abet à l'usine Zénith. Olingi ninye Rwandais. Butu mon bima bema. Bango nyasa tona ba sala ba dégâts. Biloko tozo peksa na communauté. Ko swaka bana basi, ko keno bima na bana basi, ba futa ba ba mbon. Biloko to boyet. Ya ko sil sa respect mama Congo. Ne pas to sala ba vidéo te. So to bito sala ba vidéo ça va inda. Année prochaine, l'autre zate. Année prochaine, on va bêta wate. On bêta na bandal c'est Paris. Année prochaine, tiens monter ma pointe. Pour héritier le bêta année prochaine parce que Kabila
akolongwa neo ya becha nena aliboma jina tusewa ingeta ana procheta beta te yesa producteur na PD elo ezate so biso fungoli munoko dido wano kitamatu awate ana prochain ya beta mizika ya salani yesa sala marche na ba combattant yesa sala marche na ba combattant marche za na Paris kuna bina si boya marche bino boya déjà marche bino boya marche te boya marche te année prochaine c'est ba combattant boyo ka mokili mobima pone héritier lokola Kabila olonga na demi awa kaka na année prochaine na ndeni le bana za se tromper année prochaine le resate Congo pene fait comme ta sukoli ba terra c'est bongisi makamba poto lobi bon ba misise boya ba misise ba bana obete za boye ba sala nzambe zabe bino mamoni Congo lobe za maseki oyo otinda ke biso nyonso ba diaspora to bimali banda to zongi na mboka na biso pe bo mona poto ya sikeza na Congo ate ko soit disa mais Congo ko sala bien au nom de Jésus. Quand on est au lobela bato théâtre ba musicien o bo tombola ki Kabila eloko kana kamwe bino bobe kuna bolia bien bomo ki merci boya merci beaucoup maman na Nancy Lumanda toyebisa bino mabele bateka kate boyembi banzembo kitoyo Kichoyo ezaya Rwande Kichoyo ezaya Rwande Kichoyo ezaya Rwande Kichoyo ezaya Rwande Nzambo ya Lola Kabila kumbaka ye moko na vola ye musutile 19 koma tako tuta na tala nzete ye ya mona bakoko ba Congolais bu babi mata 5 nindi boso na ye atali bagangi point amen Bibian na Chimanga Bibian Chimanga amen ekozala bien Congo ya sika merci pasteur G Congo ya lobby ekozala bien mboko ezobondela ata basala nzambe bake osima makila baolia mboka peuple wana longwaka masina ake bondela nzambe wana a négligé te akopambola Congo na ndenge nyonso bomona kaka omoni bamboko ndenge komi na bambilinga babom tokozo Congo social ekota Congo babando futa bana me baozwa nde bamama bamelaka pilili po bamama babota mingi te po bino mo pe boyebi kuna oyoka mama mo beza na desa bana merci be yango to bengi ba Congolais bosonga koboya mboka na yo te o pona omoni mutu wana lobena ngalika mumoba yanga pesa nga kanda te biso ngande na zabwe ngala bima pona mabele isi fo kateli ngali ngala kilo na koya apa bozala mona mboko na ozala wapi nana mboka musute nazaka Congolais Kabila dégage Kabila yebela ovani 15 ans na pouvoir tu fais rien du tout peuple congolais liaka te kaba diaspora batu bazwaka ba Congolais na charge elo ni ovana Congo dialogue ya nini oswana banani oswana biso munoko nini po yebi lingala te Rwandais bandi assassin obotama na libuma mama na yo assassin obotama na libuma mama na yo assassin oyaka Congo na défi ipolitika nam ekomi na tangu nzambe alobi stop yo boma le moloto osilisi ba musicien na biso ba Congolais obomi Papa Wemba obomi batutu na poison obomeli biso ba grand peintre mboka oyaki na défi yo ipolitika nambe
ato bomi batutu Congo ekokokana jamais na Rwanda mais mukolo biso bana mboka tokote même nga ozomona nga boye zenaka na Rwanda na okota na munduki makila mabe ba Rwanda fo baza bana ba jida molima ya koteka batu bango ba Congolais bokanga motema to libere mboka ilongo peuple congolais botelema ba opposant to sengi ke botelema po batu mingi ba ondima te ba mona bino ba oningala te boza wana boza bele ba papa na nga fail botelema oleki Kabila musika oleki Kabila musika ba papa na nga fail bino tu bopoza oyo bozo bunda ndenga solo oyo baza na makila baliaka mbonga makila je suis désolé na pesi ba combattant tumbote bolala bien butu malamu nzambo ya lola apesa bino makasi atia bolingo na miteme esika bolingo esilaki maladi ekotela combattant moko te ekotela congolais moko te ti mokolo tokolibere mboka biso tu na avion soki yo eloko ndenge nalobela bacongolais boye bozela bimine miziki eloko ndenge napesa conseil na bacombattant na bacombattante ya basi to mibale omoni bitumbo nde tobundaka mama Pastor Gilles nyonso to neza pamba omoni na vie soka tokati mutu ya Kabila ngala kotanga sali Rwanda wana te omoni vite kamera za munoko boye lokola rouge à lèvres ya Emma yena tanga kona bango ne sotona mswana za pali wana akoma pali penza ya za pali lokola puto jaune na lati na tanga lisoko mona monte na boya na zo décision omoni bango mibale ba sali kolabo bana basi na bango ya ba Rwanda bozo comprendre na tanga comme na baote kaso muto a treke c'est bon hein ba onde ba sala ba pe ba niveau te ba tatana so bana ba kin kolanda te batu ba fula ba vital na wana musoza pali wana ba sonsa ki makila wana obo yebi wana oya kotelo ba kamera Kabila tu vas dégager soit disant ça na ba mbongo mais mbongo ngo peta munduki aza ngote ba congolais ba zo ba bolanda bato na mibale surtout alonga kina zala awa oya zala ka za pali wana ba sonsa ki makila oya lela ka bana na wana bo comprendre oya za pembe wana na za pali aza boy takutu nunusi na ngaza munene vemo nunusi amani nunusi na ngaza musuni oya za pali wana natanga komunete omona za pali wana o basa ba congolais ba olanda ka ye wana yene mutasengali ka za president ovana na baba olia batabala ba makangu na yo olamwina tongo baba tamaboma Pamela lisiko lingo ye ba Moïse Katumbi te ye wana fa Kabila akande oye na poto kangami kene kiniki ba beta ba jena ba kanti na ba misat soit disant ça na mbanga ebere ana mbongo minduki we minduki ana ngo yo so mona ba Kongo ba kipa bango te ba zoba ba Congolais ba olanda ba kaso ba pe bango poste po balanda ta papa na biso fail bala na ba papa na biso ba mokia bala na ba papa na biso ba olenga nkoi bana mboka balanda ba Rwandais ba sali Rwandais bota lukutana ba match moko echo beta mambaza yakuna na kati match na je crois même pas que ça na Bruxelles ba kundi bilongo bazu batakala na luketa na yeba mutumo azatelo kuta vano kande bazo soma kila na mosina Rwandais wana
bino ba Rwanda na Congo lisibo bata maboma. Merci maman nanga Dadi Tete. Baba ta maboma susu nanga kunenga za betamu nene. Aleki ba nkutu na santé ta. Dis bonjour à peuple congolais, bonjour. Yauta musuni na zabo. Yauta musuni na zawana ndo mone bo. Ba wele la kapo ba koma ba president muni yene mutase. Mutu nyoso za muta Moïse na Facebook na bloka bango. Moko sala wana vana États-Unis na chika kapona tala kai. Joel wana. Pasteur abongo changer mal. Papa za nzala lu kwa poste na Congo. Hippolyte yebela. Esila kate o. Gomi kobeta masasponi ne. Kanambe. Olingini ne Hippolyte. Politique na yo. Kangola lalate. Yo tala. Biso Congo to abala bilaka. O sona mundele. Mashiba kwa. Congo mboka kaka mboko bwaki mabele boy. Lo se boy ebo chezalate. Boy ba mesila te. Congo ne paradis te. Basa kitoko kana Congo. Basi to malonga makana Congo ya babikanda wana. Foto bano violer basi na moto silisa bango. Biso to bota kaloko pompe zela. Toko récupérer bana na biso to po niveau toko bota na Congo. Ola. Naza en ligne boye bisangai pona ngina tika bino toza na marche ba mama na ngabo bino pe omoni ngande na zabe ngaza na muziki na pesi ma muziki na ngambote ya mami muziki likonji protège na zala kuna mena bundela mabele soki bo yoki kama muziki nde bo lata mabaya so boki mamba Congo boyate kala tela mano tanga ba kombo na bino zela ngatanga bakombo omoni nga natanga bakombo mbila beja yebinga natanga kombo no osange lote natangi kombo no potanga obenga oke funda babubulu bazakuna ba ebisoke wi madame ozaka combattante Pamela lobi nini kokende te nakende te wapi bo fani na banda una mibali na bino mamna kama beza libabenga bino mamba Congo zato yebi kama boyebi ka keso ba mankali mutatu na ngate so na utima nakali kabilanga yoka pene batuna ka nakali babi kabia ha chikala mbata ba matonge manobenga ba kiol Pamela ifona sala pe video mukie po batu batalaka. So leki mulai muta otala nde. Bozo tala ngona papa yango bozo sepela. Na pesi papa la siasa mbote. Bozo tala ngona ye. Baso basabe mpole baso basabe. Hippolyte neto zo talo telelo. Oma pe balete le t-shirt. De la linga ilonga mwana mubalo te sanga ka o ingeta bakamina mama te sabiselo ote bakongole botina mbongo tata soto zoleka botina mamoko bandeko na bakocha ba sardine bomona black te mboka moko bazanga ko libérer ngo sama kila te makile tangaka so batu ba kufa meto libérer ma belé ba papa congolais botika na vie baba bokota baka samedi ne ci lobby bokena minu na ba me ba lundi bo fondi no bwe bozo kota bozo ko o mona ba sali video bwe ba mina nga Facebook na komi na bino belé o yelo za collabo ami longwa o yebi kasaka wande msoza kama 50 mabima wande za wande kote ni batuchi ele
Kota ba tuchi ne ba ramo lokwa biso ba utu wana ba bilongo lokwa biso oya yebeza kola boza mwana mwasi milongwa mwasa soni ya kola bwana ba trompe na matrice avlalisaka bato ba uta na pouvoir en place na ndaku basa soni lokoso ngai nde nakomema bino likolo ponga nga natanga kana bakombo magalilo mama sia osangani nga natanga kana bakombo so nakangi okola bona tangi kombo olalise mutu na ndako no na leki mukaliboso na bengo no yo moko na bengi opembeni bao bayebi na bengi yo na bi mama elo na ina ibiswa pona mona ko sali kambo boy na boy na teyo so na mona ko jena tanga koma te wanga ni mina yebi ko sala ngo basa sweli ba ke lela ba reso ba bengi bango mwa sofana na poto mutu moma be yena bongi na pouvoir yo makama politique ofana ndako na ba makangu na yo la mwina tongo makameko mina suka boni bo sabina bo ke rene na kini wali boma basoda bo telema papa nanga zila Congo ba congolais bo telema to benga na ipolitika nambe Rwandais Congo ezali ba Moïse Katumbi te Congo ezali ba Vital Kamerhe te Congo ezali ba Rwandais te Congo ezali ba congolais président ya Congo il faut ça tata na ye na mama na ye ba congolais matoi na bine za ya koyoka te hein bo luka ba tish kote bo sukola na mobale mona okeza na sima Moïse Zoba olati pe veste na cravate biso nyonso nde tozobe ngai na koyekola nde babetaka masasi nzambe na koyekola nde babetaka munduki bokokama azaka aza na mbongo ye aza mbongo naye mpona koteka ba Thomson Moïse yo ozala na mbongo soma minduki Moïse oza na mbongo soma minduki Fidèle Bosange yo pe benga na Canada to Fidèle Bosange mwana mongo andiraki na Canada Moïse Katumbi soma minduki yo biko zaka congolais soma minduki ti mba congolais nde ba chanzaka misu bazaye kote oya bazaye bata IDPS bakimi mbao bakomeka mbata Moïse kapula pouvoir mibala soni balata mpe ba cravate. Merci beaucoup Kiki Belge bon oza bien ba gros bisous na bana na papa omona moyeto yeza toto ninga misala ngope yango zo bomela bino mabala ba papa misala bana tongo chipokwa yango bino basi boko mosa ba n'importe quoi ba papa ba tsala ba mindela ba sosa bino misala makrase buki ba papa mikongo nazala lini ce qui se disent Lopé na nozo comme mlaibwe c'est qui ça. Merci beaucoup papa nanga Giza Lopé na bu konzolo bakomo mtuna kuta kawa koti bakongole bokota Kiki beste te bango. Merci beaucoup Bosange moi aussi ba je bakongole botelema na mboka nyonso tu bozali partout botelema. Kabila il faut dégager na mboko yo. Kabila dégager na RDC na drapeau. Bomoni drapeau na biso loko makasi RDC. Bayeki na mboka na biso na défi. Ba Rwanda bazanga na ba dendo ba komi na ba or na ba mboka na bango na ba diamant. Bazwi ba diamant wapi bana RDC.
RDC loka makasi RDC bazolinga bakitisa biso ba RDC peuple congolais botelema bandoki bakoti na pays Comment Kabila ye aya boma yo moye abeto masasi Bozala bien babutu malamu na bana nyonso RDC de la part de maman Magali na pesi papa langa fiche bang bambote belé na pesi ba combattant mokili mobimba bozala bien butu malamu bolala malamu bolala na Yesu mais bolala kato wana rendez-vous moko boyeba ke mupaya kotela biso na mboka mupaya wana ifo akende c'est ça le 19 novembre tozala marche awa. Merci beaucoup papa langai Julie Maswa mupaya kotela biso na mboka zoboma bandeko na biso bon avandaki 15 ans na pouvoir mandat na ye asalaki ezosila le 19 décembre azoba bagage na ye akende na kimia sete tokobetaka yango na bakongolais oyo boza na nsima boyebela baopoza na biso mpe boyebela po miso na biso eza likolo na bino bolala bien bolala na Yesu bye 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 au revoir c'est qui ça Pepe Kiba bien parler tout malamu na yo master na ngai Aline ok ça va Aline peut apesi mbote abibi no pe bolala malamu na madame bino tout ndako mobimba bye bye rendez-vous ezaka moko ça veut dire toi on a des rendez-vous mais rendez-vous na opesa na nous ya marche le 19 novembre na porte de Namir à part le 19 décembre Kabila dégage ingeta Francisco plus que bolingo ozo sana Congo vraiment nzambe akopesa yo akorépondre